bolandaka Lingala News Magazine ou epesaka information à solo. Lelo esengo ezalaki makasi na ONG Action. Un employeur de maison idéale est près de chez vous. Oyo babengi nounou domicile, assistance maternelle, aide soignante, ndeti oyo balobaka gouvernante, femme de ménage, masolo ya gardien de maison, cuisine et lavandère. Talandeko ONG Action oyo ekamamaka epai na ye moko mama présidente Nana Manda. Boyoka ye moko ndenge alobi na micro ya Lingala News. La loi va reconnaître bango pour valoriser bango na secteur, c'est-à-dire baza bato moko ba négligaka bato totalaka vraiment la suka ya bato nyonso ndeza bato na biso ya misala ndako toza na posa ya ba valoriser bango bapesa bango pe. Jean-Marc, eza na moto moko abanda mosala asali 50 ans comme personnel de maison. Papa wana akufi lelo bakomosangisela ye mbongo mpo bakunda ye 50 années na ye nyonso ya mosala eza pas reconnu parce que moto wana asalaki mosala na clandestinité asalaki mosala barekonetaki yango te na contrat. Alors toza na mposa bato wana bazala vraiment na bavaleur mona bamikili misusu eza na badifficulté énorme mpo yo ozwa moto ya mosala ndako moto akozwa mosala moto ya mosala ndako ayebi ke nazo engagé secrétaire de direction nazo engagé assistante na ngai soki mama aza te donc ye nde moto akotenir ndako. Alors na mboka na biso po tokomisa mpe bato wana na baniveau wana opesa bango valeur loka bopesaka batravailleur na bino oyo tozalaka na biso batravailleur oyo tozalaka na bango na basociété topesaka bango valeur na respect bango mpe bamérite barespect wana. Kele ya formation ezali kosunga bamama bayeba mosala ya ndako bayebi yango déjà eza kaka korenforce bango bacapacité na bango baza nango mpo bakoma bakoma bamama ya kilo na mosala ndako. Ezali eke tolakisi bango misala oyo bango bazalaki nango te, c'est-à-dire nayebi kosukola basani nayebi kosukola ndako me nayebi produit nini nakoki koutilize te mpona sokola ndako mpona sokola bilamba na ngai. Alors ce qu'on a montré aujourd'hui c'est comment, quel produit utiliser et à quel niveau et na batuya okoki jamais ko utiliser produits toxiques et place moins na moki azali pour osokola ndako. Donc tout ça là on les a appris à différencier ba produits au nini ya kosalela na ndako ba façon nini ya kosalela yango et puis ba façon nini ya kotenir ndako. Donc yango ndepesi bango esengo mingi eza que bayebaki yango mais bayebaki yango na bozindo te biso toye tokotisi bozindo pendant notre formation pour ba maman wana bakoma capable lobby ya kosala fierté ya mboka na biso na biseko bakosala et puis kolongola bango na pauvreté ya bisenga senga nazo senga pona lia mais maboko na ye kopesa ye makasi ya kosala mosala. Formation ezali gratuit d'abord to bengi ba maman nyonso o bazana kosala notre première session déjà oya to bandi awa eza kosila lelo. Alors tozali sur la deuxième session mosusu ozokenda ba secteur ebele Kinshasa ezaka na Ngaliema te parce que tozo se retrouver na Ngaliema na centre Nganda. Alors toza na Kinshasa eza na ba commune ebele donc tobanda kotambola chaque commune réunir le maman pour na kosunga bango lokwa déjà tozo pesa gratuité wana pour na kosunga bango ba dépenser ba transport mingi te pour ba komela biso. Donc tozo senga ba maman soki ba yoki biso et que toye na commune na bango ba ko s'enregistrer to pesa ra mot d'ordre ba ko s'enregistrer neti ba ko basalaki et puis tokoya ko partager na bango formation na biso mayele na biso toza nango to ko partager les la bango bana il faut vraiment tozwa makanisi ya ko valoriser bango. Alors elo nazo senga ezaka nzambe soki asungi to komiti na niveau ya ko sala loi par rapport au personnel de maison les amala mingi. Donc pour employer personnel de maison voilà comment on salisse musala, voilà comment on respecter ba droit naé, voilà comment on sala un d'autre. Donc azal lokola travailleur auto engagaka to pesa un contrat de travail to respectera ba norme bango pe photo za na ba respect à norme par rapport na bango. Iso bureau ezali na avenue Oya numéro 25 na commune ya Ngaliema.
mais ceux qui ont rejoindre biso ba maman mingi ba olanda biso na nzela na bino so balingi ba joindre biso nazo rappeler que maman to futi sera $1 te pour banda formation na biso nous allons na gratuité formation na biso ezali gratuite même le matériel que nous utilisons to bétissé na kanga makutu ndena bango. Merci. OK, d'accord. Alors, les mamans qui ont participé à cette formation, basée expérience, que ici, on n'a même pas payé $1, on n'a même pas payé 0 quelque chose pour participer à la formation. Ce que nous joindre à Bisso, ben Bisso na 081 9 4 4 4 4 4 0. 081 9 4 4 4 4 4 0. Kombo na ngai mama Nana Manda babenga nga mingi madame Nana nde yango na kombo na ngai ngande naza mokambi ya ba mama oyo totindaka na bandako oyo tobengaka personnel de maison oyo nga na boya obenga bango kombo ba domestique parce que ezo dévaloriser bango kombo wana. Donc ils sont des personnels de maison comme journalistes, comme secrétaires de direction, comme hôtesse de l'air et d'accueil. azalaki ye moko te asimamaka toujours na mama bamama oyo bayaka na kati ya ONG oyo batikalaki nsima te na mikro ya Lingala News boyoka bango nakanga makutu nde na bango. OK, d'accord. Te mo mepesa bino mbote batonsoki na Holanda munu abet kuiza asam na kubaka malongi baki na pesa betu ya wapu mtindu mutu kamba baka ngena kisalu ya na inzo ya mutu mtindu wapu ngelenda sadila atitidi nini ngelenda vwanda na yao mwana kisalu mtindu betu bokila na kisasa baboyi awa makamba baboyi bame manga yao bazola yao ve bame tubila betu ke le ba personnel ya inzo personnel ya inzo ngelenda sala kisalu ya kulunda bana kisalu ya kulamba ya kubongisa inzo kisalu ke mingi na personnel ya inzo olie mutindo betu ba congolais betu ke bakla abao mais mutindo na vie awa bake na olongisa betu bake na monisa mutindo ngelenda sadi ya kisalu angena inzo ou bien esika bame koengager nge kana engagement est bien il faut se comporter bien il faut ça la kisalu bien il faut zaba lamba il faut vanda na obéissant kana batinda nge mamba kubude ve bake na monisa beto wapi faso mutu lenda vanda na inzo sika bame baka na kisalu ya betu na baka betu banda lundi bubu ya ba formation batuleja mushindu wa kulamba wakulama bana munzubu batuleja bintu bya bunyi bilipita bilenga akipa chinga tuja ntutumisha nzambe bwa mama Nana uti formation mwimpa mu former bantu wakulamba nimba jardinier en tout cas bilibi passer bimpa menemene quoi pas comme formatrice ya batu ya kazi ya manyumba makazi ya manyumba exemple kusafisha ma toilette kurécupérer ma toilette yenyewe inaisha kuharibika kusafisha ba vitre donc kazi ya manyumba yote kusafisha makaro namna gani ya kurécupérer makaro kama isha kuharibika ndio kazi ile milifanya hapa niliforme batu ndio kutumika mu manyumba mu ma hotel ya kokota kaka na sel boye monaki président fédéral de Lukunga MPC yemoko Jires Kuwa Manika azangaki pe maloba te na tuna ye na mikro ya Lingala News pona ONG yango ya ba mama voyez-moi de la femme et outil koleka na thème général na yango entrepreneuriat des femmes. C'est pourquoi moi, étant que président fédéral d'une fédération de Lukunga, j'ai des mamans. Et on a essayé de travailler en collaboration avec ONG et encadrer ma maman pour l'entrepreneuriat, l'autoprise en charge et puis le développement durable.
yango moni présence nanga na accompagner ba maman na formation oyo ezali pona ba maman parce que ça na objectif ya lutte contre la pauvreté et la famine. Vous voyez ce maman a prise en charge maman ebi ndeni ko développer libota eza déjà social oyo et ko régner tout autour ya libota sika maman azali yango ezali na importance mingi. Ba maman na biso ya Kinshasa, ba maman na biso ya Congo mingi pente ya district ya Lokunga, bazala na développement puis connaissance makasi pour kosimba libota kende liboso. Conseil eza maman ya lelo azali maman oyo akofanda te na ndako sans sala eloko. Pamba te maman ya lelo azali maman oyo atondisami na kita puis connaissance ebele. Na bamboka ebele tokomona etombwamaki po te maman akotaki na mosala. E basengi na ba mama totikala na ndako te tozala ba mama kaka po ya kolamba te mais tozala ba mama oyo bakosala po te développement ekota na kati ya libota pe na kati ya ekolo mobimba. Bato nyonso ba intégré na ma part pour le Congo, c'est un parti politique qui prône na développement, na patriotisme na égalité. Alors développement ezali socle e simbi émergence ya ekolo mobimba. Et puis tokomona particularité wana kaka na ma part pour le Congo, c'est un parti pour les peuples et par les peuples. Bosimba pe boyeba ke ONG Action eza ko aider ba mama ya RDC. Merci mama Nana na oyo sali pona ba mama ya RDC. Bakobosa na ote